a interprété bien. Aza bon, na bansembo na yemoko, maebo interprété. Tout traité bon. Na nyansuana. Mais là msubo lumbu ya chana yemoko suba bimission boy. Buzo ba kosepla na ngote. Bi na yoka bato binga ke JB. Na yoka bato. Yomo. Bon yomo yoka yeno kwa interprétation. Ne yembeli aljabi JBT atamuke. JBT. Aljabi azan bakali. Na ebi nanu na ebi te miseni no ye ayoka mingi idol ni zanan même. Aljabi JBT. Nze moné son ami là jugé trip a beaucoup plus écoute d'interprétation na côté été na CP la année peut-être en bablo on a ça là-bas trip à son so bolongoli qui fait donc imobulu quoi so bolongoli qui fait au côté pelem son bilamba na ya ba faire casser à moi embaga au côté na bilamba ndé ka na plateau à loba ba n'importe quoi na ouais ça ba sentiment na tina galoba. Ah bon? Ah ça y est, Luka Moyani na yeb sabatu kaliga na TV5. Olobi? Ah Luka Moyani il faut yeb sabatu kaliga na TV5. Parce que anu kana ilamba ona yakida kumudo yemba fukana oui, ngana oboya ngote na sima da kumuda. Na bango. Effectivement na golo ba pe bongo. So na mina milobela na zapina racine na bango, c'est comme si c'est ça vrai. Bonjour, bonsoir, très chers abonnés, merci et bienvenue sur votre émission Awabiso. Merci pour vous choisir Awabiso, le quoi la émission et Pesarabino ba information en temps réel. Merci nane boza ko s'abonner, merci ne bozo partager, merci ne bozo commenter. En tout cas, ba commentaire na bino et ça abiso bien pour que toi améliorer. To pesa so vraiment le meilleur. Merci na ba nyonso ba benga en privé. L'homme de Awabiso aza toujours wana benga ozape na posa ya service nyonso kaka lokola mo mesano en tout cas to salango vraiment bien. Merci na équipe technique nyanga GSM très très fort. Merci na nyonso bazo sala pour que Awabiso ait avancé du jour au jour. Lokola mo mesano na plateau ya Awabiso lelo tika na ebisa na baike ke nazana artiste ya mboka Racine Sunda le leader, c'est avec lui qu'on va vraiment passer des bons moments. Tout cela naie actualité musicale na mboka na biso ya Angola, tout cela naie parcours naie. Parlons un peu de l'artiste Racine Sunda Azan Fastanga. Na pesi bonjour. Ouais, bonjour vraiment partout dans le monde. Bonjour. Artiste bonne santé. Ouais, santé superposée. Bien habillé hein. Oh, merci. Le pena donc émission est en responsabilité normalement. La responsable. Danger. Moi on conseille ça la bien quoi. Ouais, normalement surtout. D'accord. Alors Racine Sunda ça fait vraiment un temps que tu vois qui sous chance ya ko zana on a plateau TVT boy. Raison un silence nous aïe non ni. Raison un silence nanga ko zana TVT bon que j'ai habité na ko le monde nga za TV tout le temps. Okay. Ouais, peut-être na TV na biso net boy. Dans ce sens peut-être. Voilà. Oui, la vie si aux en a besoin au conquérir l'un sous les cameaux boy bien chéri mo boy au se focaliser beaucoup plus ma candidature on a na les cameaux zo sala. OK. Mais là m'sou nzela mo pe bozaka okenda un moment très important mais donc aux en a no bi mikolo na Hollande na nzela on a sala on a ça déjà mais na Hollande na boy. Donc peut-être dans ce sens on a ka. Donc moi trop de concentration quoi. Si concentration par rapport nazo Yamambozo sala. Nazo sala. OK. Ouais. Racine Sunda prêt à répondre à toutes nos questions. Après tout sauf rien. Oui, l'esprit a candidaté tom sosofo. On y okana ki tom so tout est là-bas tout moro boy. Biso kandeza tout ils a permis de pour na biso ngana di kesa. Voilà. Kesa mfumu kimba ndo mambo na biso te. Na sola na pepele pembepe pio. Pour eux arabiso. Alors, Racine Sunda, moi j'aimerais que leader bateau bota la biso au bazui opportunité parce que c'est la première fois que tu as mené une émission à Abisso. Ou expliquer à abonné à Musical Télévision qui est réellement l'artiste Racine Sunda. Oui, l'artiste Racine Sunda. Mon pauvre mère, maman Norine Po, mon pauvre père, papa Modeste Mbi, la fille unique. La bande ndoule na Congo. Ndé na okaba
na avancer na ngamba donc bandeko batutela tolo nga na utabo bandeko musubi bayaka pa bomi atumbi abeti batiro na ye ke babimela wapi boye bon nga ba orchestre wana toyebi presque ozo sa succès nazwa pe temps ok ba tester kuna mais problème na ngeza ke lokwa na so grâce ya bima penate na ba groupe ngo na rappel na sentiment na ya otanga ba kombo te ko nga na leka boye donc mais ba orchestre presque oyebi wana ba sa succès même deux leaders oyebi lelo bakangi musique wana ya Congo na leka na ba orchestre wana nazana na sentiment ya otanga na leka bona leka uta ba wenge ubanda maison mère na leka na kenda ba tester bato baza pe na tana moi oza pe na moi quelques personnes va témoigner de dire que non te basiri mo boy pe to mona ga yeko bazebele so oltali club ya fait na biso tata ya mopa ya zoba na participa na zala na izala momo na yaka ba bemanga na kota par force pour nga zala pe mo ndenge mo boy moi ba ki racine na banda mo trop kala te mana kombo na nga za racine na etapité mona ba mouvement mpe bando simbela ngate na kuti kuna ja fulani mo aza misisa ya mouvement ngape misisa et no sa penate yango simba piti ne na comprendre ngo dire on a comprendre bien ko ngana misisa ne na ngana ke comment sous étape na ba orchestre wana ne na koka pe ba injustice wana te banko wana ba chara musique wana d'accord bon moi je suis pas comme ça oui la ngo ba no mvuka nga po nakutaki yo sebindeni mais ça normal il faut bimara un peu mais moi si mais mutu peut solo pe eza bongo oui eza bongo oui mais genre ngonde ba memela ngo pe ba exagérer c'est comme si ba exagérer makasi ngana yo luka boulot on sa boulot na ina sa oyanga ponga pena ndo recevoir bien sûr mais na test na yo convainca bango quand même naza na ipso ba question tunga naza na moment ba témoignage ezali naza na moment où na obeta na deux groupes à la fois na mbara de choix na oluka sko place ni na otikala troisième na obeta ba fréquence star na comme ça mouvement tina demi-finale ngamo sko papa na me moto gashi sko nazara pas fula nazara pas fula ba memanga ko memanga ba no memanga j'espère que oyebinga quand même ba kalito na ngo et puis on a évité ni ko bangisa na ba orchestre ça été ba ya yo belé ba beta masolo ba orchestre na évité vraiment na maman pe na musique boy na évité soki bango bakota kinga na ba konde tika tamsusu ya koto ezape formation aux appels d'esprit banini nde ala na uta un esprit na chef ya obota mati na bana mokila molimo na ide esprit na ye na mokila na esprit na mandoko la aja mokina obeta bandule ba osepela nanga ba okese amso na zo nga ba mema ko mema na ba parler OK ba meminga na parler ya fulano na otanga ba kombo na bango te po ezana on importante na ye na parler ya fulano ba leader ya section na ba mema na ba parler na bango na fandi bo ye musuku takoka ba ko benga pe petit mais amasango ye yemba nanu asel pe boulot ça va ko le bokene schéma Rosita ne na tangi bongo bato ba yebi ba mouvement ba yebi schéma Rosita à l'époque ils ont orchestre on a répété schéma Rosita moi j'étais là avec bandeko belé ba msu ba salanga ba nkomo boye ba dinganga te c'est tout nazala na postate na tanga ba kombo nango. Très bien. Alors, est-ce qu'on attend nini oyo okita Congo oya na Angola? N'Angola non ça va 11 ans c'est comme ça. 11 ans. 11 ans tu fais que la musique. Non maman boulot na ndule. Si. Okota kikolo te congolais te. Non te. Non te. Dans ndule kaka. Oui, na yekola boulot à carrelage, la kine, bano forcer mais musique ils ont dominé nga. Moi métier na ngweza mais na toujours attend ça la montée. Bana pe na ya ndule. Très bien. Alors, vous êtes artiste. Tant que vous êtes awa na Angola, ça fait déjà 11 ans que vous avez expliqué l'histoire. Tant que vous êtes en Angola, par rapport à le fonctionnement de la musique en Mboka, à l'époque, tant que vous êtes la musique, l'orchestre n'est pas de Corénien, il y a la diaspora. L'orchestre n'est pas de Corénien. Koko mananga, mon payazo, banakoma ina banda mo, baya memang kota sida di après. Nakutela ngaka ba mvumo ezo ya kine leki na biso bon na benga mbongo te masa na biso Fabrigas tozana déjà prier na baninga ba kine ayaka moment zalaki nga pena na shikala to accompagner ye nga na Janeli Mbemba ezaki ya te makanga ye Janeli na Mupanzi
wana ngana ibile neti Janelle Mbemba na ibaki déjà wana parti orchestre. OK. Et par rapport à apprendre que ngapi na za leader bon ngako iba na ibaki wana tel qu'orchestre moi ta mon ba tripasson nakuta ki Al Jabir nakuta ki Ketsimba za ba évoluer déjà nakuta ki ba mo ebele. D'accord. Pendant que René bazaki moi ebele, ce que vu ya yo mondo mona fonctionnement ya musique, ningo yebeli, ningo lingela pe o sala net maram na yo. Est-ce que ils correspondre na ninge Angola a on peut dire que bon, musique non, de ba mise bazo évoluer ça va. Bon ngana to za mboko to ba réalité. TV ko sabso télé sabso ba n'importe quoi té. Voilà. Réalité où ils en face. Si l'autre zaï ko sala wana auto sala rapeti lelo bandeko ba sala dans un yaki na batambo ko banene encore répondre nga kuta pe na ko pe ba orchestre ba zaï ko beta na bango ba concert na bango ba pe ba sala plein ba lepe ba mbongo na bango ezo ki pe bien mais à un moment donné musique yango pena ndenge yo ebeli to kendela wana surtout na ninga ekoma boye so musique la chelinga ga banderole azwe ninga instrument na bengi na ye producteur. C'est comme si on dirait faut y bâche. OK. Muntu bâche. Alors ça n'évolue pas. Parce que obi kenga na yebi que peut-être ndenge musique est comme là na niveau wana ya ba diaspora. On dit ça image mo ba pesa bino ba musicien. Laisse-moi te dire ça comme ça parce que peut-être pas na yone na rose moi réponse ya bien na inquiétude na zaranango. On dirait ba musicien sont debo évoluer awa mutu na mutu aza sozi ya musicien nyonso azaka kisasa. C'est-à-dire ndenge tomona tozala ba fere ya awa ya Angola, tozala ba fali ya Angola, tozala ba bina filé ya Angola. Yusko zaka nani ya Angola? Manda chante. Ça Manda chante ya Angola. Bon, c'est quoi? Moi ngala no ga Racine Sunda Racine Sunda na kutaki na robo ya ngote ba jamais ba ebinga na identité mote ndenge lelo nga na kuta ndenge ozolo bana kuta ba we ranson ba fait rigola awa ba JB awa oui na kuta bango so na profiter la paix sa conseil par rapport à ça directement ya ndenge ba conseil na pesa un peu conseil voilà par rapport ya ba ndeko na biso ba feri ba nan ba eza bien mais ngape na sala ngo jusque là na interpréter un peu mais du moins j'ai 3 ou 4 chansons déjà les lo dia na ba radio ils OK c'est bon na ndinga marché na biso awa ndinga style mboka eza bien ba ndeko kuninga ko za JBA ya awa mais beaucoup plus ba ndeko ngo des fois na bango eza plus ba ju côté négatif mingi. OK. Il y a un leader wana. Côté positif, côté positif dans mon débat zoati. Asa jibe nga mkulu nga iboye fulani au bout de le quoi vient na jibe. Yozo buda on a bangola na msu na milemo na palanka. Mkulu tia tia bongo na ba mo fleuri na ba likamba ba place moko boy. Yosko tikali jibe wana ya rêve. Ya obude. Ozwika 12 ya wenge ya wenge na ukabaya nga wenge. Wenge ngo kaka ya maloba ya 12 côté négatif mais ouais quand on peut pas parler ouais na succès là on a peu côté positif a peu véhiculer a peu bien parce que des fois na mega solo on a baya minga baya ya to bima un peu na conception to ko beta musique ya biso mangala ça fort na ko interpréter ouais ranson mais na ko tika la kana esprit négatif côté négatif ya ouais raté voilà na ko peu positif na zui na pesimo ya bangolais mais na oyemba lingala. Qu'est-ce qu'il faut pas ba ranking pombo une ranking simbi bisoté il faut tirer donc des fois ba ya bazanango o tozanango na chalokola balinga ki baza en esprit polémique to budana yo budé Racine batu batem na nga misa na boso ya bara fi na biso junior basali débat on kai suki wana o budé Racine Sunda batem na nga na bar na biso plaque adunana na Maracana ou bien na 77 ou bien chez Fatou Boavida, bien pas Nikonda, la batemi on a basé en polémique na wana. Toi tu penses que vous avez danger. Or donc faut tout pousser ma canne et puis tout ça on a pour ça. Il y a au coma. Non, nga za JB Angola. Bah en tout cas yo mo amis placé au ça va différence ça.
olobaki o répondre biso pino osola na pembe vérité lelo na awa biso ça biso plaisir wana yo ya pembe ya mwakala oyebi ba jibe wana ba fere wana ndira tozoloba non namonaka jara batu ndenge tomemelaka mais ya koloba pena ke yende pena nde jibe en tout cas na ebite bino nde mbo sa mbula chronique obo yeba mais est-ce que tant yo user pena micro c'est mo bo bengi pe tant sur collègue na yo ndezala kaka au PC micro ibira yepe na tam sous comme ba partie ya ba jibe ya longola ba jibe ezala mingi ni nani non ngaza muto te na mema d'esprit wana ke yena jouer donc déjà genre likamo déjà ngana bona ngo déjà eza faux comment on va juger musicien mon nom mais jibe yende c'est dans le sens que yo pas ta sozo interpréter non peut-être vocal mususu bi no te masa oyo yepe na ya yemba ndeti muto bien seul mouton nga na ko traiter bongo eza masa na Jean Pati claro autaki pe pa jouer rançon hein surtout to yebia na wenge maison mère azape deuxiémiste so na bi ke ba biloko mo ba mabialo vous vivez une sonne na bi ke Jean Pati ya za na ke pe na bien donc Jean Pati déjà on a da image à wera wana pena no dutete image à wera bon neti ket simba abana o ba ket simba uta pas défaut il paraît bon abada ko loba te auta pas défaut Isa maloba vous comprenez auta pas défaut bien que ndé na lobby soit qui temps peut-être il aime sur à ça mo plus mo na kacha groupe mais à participer à na test TV défaut pays à soit kai pour tout monde on peut tirer ya so comme net bablo on a ba vie défaut OK non mon bon et le but est que ketcha ça la mieux le quoi auta pas fait défaut face à ka bien que les cas ba tout mamba défaut l'aime sur na oyemba na pa défaut bien mais argent dans répertoire il y avait défaut peut-être à côté on a catch simba ouais sans soin so le te abablo mo bonde ti affaire wana obengi mudaimba affaire bingi janeli mbemba mais auta n'est pas affaire te na yoka lisolo te auta pas affaire nabi auta pas joli non na yoka lisolo so yoki posa ke ozande na Kofi Olomide na podium par exemple ba Kofi na mona ba so baza so 4 so combien na mona banana combien de Kofi 4 Kofi petit na mo pas luka interpréter Kofi comme on est kimanga Kofi pena mtazaki Kofi awa akinda poto nani cheche de bal akinda poto mutaza ayemba empire bakuba linga wemba mingi pepe kale nani fila ye abima pena ba no bengi petit pepe kale soit Kofi pe lelo peut-être mais combo ya bimela petit pepe kale combo na ya bimela ya ngwana mais à interpréter bien ça me semble bien. Très bien. Si c'est arrivé aujourd'hui, le moment de difficulté à la production, na ba producteur ba mon appena que ba participer musicien mon studio à saliper album, à saliper ba clip, à saliper ba promotion. Na eza ba rare net na mboro yangola. Ba raison nango eza pour na ba interprétation. Si arrivé lelo producteur moi à mon année alors bacha misonné Angers il Racine Sounaza après ya présenter pena ba œuvre mo eza bien op ça la yo mo artiste bien yanga bien sûr oza banze mon nom opet papa na episode banze mon zo beta jana ba radio so to se peut ça mato ya ba ndona so bangolais bon congolais c'est peut-être comme oui mais on a lingala to na portugais isa lingala isa ndambo lingala ndamba portugais on eza sikonenga mboka pena ya ba rumba pezali mais tellement que na comment ko embrasser pe marcher elle pour yebi réalité de tout sur là et on nazo se focaliser mingi na ma style wana rumba na botami na ngo sebe na botama na ngo mais ba o itikali nazo apprendre nazo yekola mais na yekola on peut déjà moins bien alors tout le monde a un peu plus na ba idée wana d'abord ya koluka ko s'intégrer et ça bien nazo mono trop ya mona ba journal ya mboka ya mona ba TV Zimbu ils ont ça là bien parce que ça peut défense à drapeau idée wana qui t'a motivé plus ya se plonger côté ya bande on absorbe angolais au qui maman batamangala mokie ils ont vie ya réalité au côté non pas bande on a bino batamangala idée wana ya yinde beaucoup plus conseil na pesa ya photo za na posa mikolo fubo ça rabatu za na posa donc mutu nyonso fo yebisaki ndeko ozalaka na posa no eza nini mambo ozotuna nga ezalaki posa na nga fuita on avandaki naosala na nga
interprétation de tout ça là. Mais nazali na posa nonota nde na yemboko yo. Depuis qu'il déjà il y a TV nazali déjà roulé kaleka na ba TV moi j'étais avec ba ndeko nanga ba pire na ba journaliste ba Frank Stemai ba lelo bazo baza ba komi ba chroniqueur moi ça va bazali déjà ba ndeko tozala bango ba Thierry Diawa coup de choses déjà dans ces années la musique tu ko beta trop na BCBG. Donc nazali ko tambola mingi na Thierry Diawa antenne donc nazali déjà na ba TV. Donc on a komaki awa na vandi na obeta minga bi posa nanga il faut na les kana ba chaîne nous il faut na ça rappeler bo piste na mo pi na ngolé zo yokana pourquoi pas équiper na mokili mais le quoi ba ici ka posa na ndesi ka fo banda pour ça on andi bana ko matanga par rapport ya posa na ngana le sambo na boulot sérieux mamutu ndezo mona ba résultat zo ya malembe. Très bien. Est-ce que moi vocal car ya chanson non ozo beta siko na ba radio. Dans ce bon peu qui dit bato ka mais on ne sait pas que Racine Sunda yemta sala marambo. Aiwe malalinde bolingo. Wawe nalelinde bolingo. Elena boyinga atikinga na pasi pona zangi mbongo. Welelelelelelele bandeko boyoka yanga probleme ngo. Welelelelelelele bandeko boyoka yanga nsango. Nabalaki Elena onzoka nabalande ba probleme. Elena lingi kolula Elena zamuta ambitiosa. Wana déjà na TV. Me wamo motema nanga mabanzo mangao. Amour frère. Ils ont battu na ba radio tout partout ils ont bêta. Na ba fête ya bangolé bêta. Me wa mort na Elena. Ah, me wa mort na Elena de wana déjà na kukutu. Kukutu eza interprétation ya ba fina biso ba yemba kala na konzemba nzambe nga ba pisenga ba selenga beat pour ba autour na cha voix awa ici là en Portugal ba tout ba beti ba na Portugal mamutu kuna. OK. Mais au seul ata moko teza na clip hein. Bon, fallait tout eza déjà clipé mais grâce mo yaki et keité mais tout temps c'était prévu na salango libanda. On a raté voyage non que dit programme qui bon na manager on a tavernaza angolais 50% portugais pour 50% vendre en Portugal. C'était prévu na beta tour ingozala bien que ba réalité quand ya makambo de ça qui na kindaite ce qui y a commis à kokoma ba décembre ou ce qui ça mateki na kinde yawa peut-être on réalise encore. Ah, très bien. Alors, si c'est arrivé aujourd'hui, et ça qui est Racine Sundazu projet moko yako sangisa, ba musicien diaspora, na compte na yo, na sélection na yo, sotobi au choisir 5 musiciens, au bako fonctionner na projet wana oyo zanango, okozwa nani, oyo compter na talent na bango kenande par rapport à nena calculer makamnanga. Prochain ezani ba beta musique to interpréter beto sa banzembo beto zala boya sa improvisation to bana concert d'abord na sous forme ya concert ndenge festival ya laki ndenge pe festival mo uto leka awa yende zalaki ba demander ti ya bongo quoi 5 bon ba na mongo to sa kandi to sala ka obi 5 bon na ba sala ka to sala ndi to sala ka kati. Bon, toi, tu en as bongo non kasi. Ah, 5 so na bongo bazali vraiment. Ouais, bazali. So qui na ndingo bien na conception wana. Ki tout ça la kande tout ça la ka. Pour na tuni bongo par rapport pour yana ba critère na kati ki bon wana. OK. Musu aza bon pour interpréter bien. Aza bon na ba nsembo na yemoko. Maebo interpréter. Donc mon homme aza bon na ba coin na ye. Si on doit développer bon wana, moni bongo ikomi po bon. Ça moi ni mon akachu moi ba nias mon akachu lomo bezo zanga peu comme bon donc monsieur pas ça bon à interpréter bien à improviser bien so à composer capé bien chenze mbono ki bina ki savoir ah bon parce que on a ligne siko ba tshela biso ba photo awa yo pesa biso ba opesa biso ka ba réponse ya ba bon yo so le bina tanga bango déjà il faut na pondo bango suko pona c'est mieux écoute le roi ton na TV na plateau et ça biso bien. Pourtant, je suis biso pe ayo ozana mon oreille musicale, oyebi ndenge makambo kendelaka.
par rapport à la critère n'ingé c'est faut mission zali wana sko ya olaksanga bilongi na ebité comme sur la nuance mususu ndongo tunaki ya obenda bango poto beta concert voilà kasi on habite tant mususu ya retourna pe boye o bando tanga bango moko biso to sengi to préférer to proposer yo quelques photos ezaka banini ezaka bien comment dirais-je donc eza nini ya émission il faut ka ba combo ba bilongi ba photo hein moi photo peut ça peut bien pour OK so na sens wa bon on comme tout pour autant à combo na ye tom ça sera bon mais ba te bele ba yebieti OK dans ce sens là ça là on a ndenge ya mabete Régie pardon rapidement tu la biso photo ya liboso voilà lui c'est Didier Romario icône et pas là parmi bateau bah ça peut moi parcours ozobima mpe na nuance ozalaki nango peut-être de développer na ndenge soki na ndenge ya babon olobaki to invité na ndenge ya babon wana olobaki so na ndenge ya babon na ozwa ye so ningo mbok tokende baniance mosusu nayebi te faut toluka to développer makambo mosusu bie toloba makambo mosusu titoloba kaka te yango dizo bato banga bezo bayokani makambo wana oyo tolingo tobomba koloba wana si nayebi so Didier Romario so na projet na ndenge ya projet wana olobi na ozwa ye donc à part pe na ndenge ya projet c'est bon yo ozwa na ndenge ya amitié na ndenge ya relation bozalaka nango to ozwa ye ke non na conception na nuance oka olobelaki wana ki aya beta ndule na sens wana aya beta ndule abeta aja bandule ozwa ye na nuance wana oyo olobelaki ne bande yo na lobi soki ezalaka na nuance wana c'est ozwa ye ka po aza pe na aza na pauvre na ye ape na moi mais il chante aussi bien aimba bien na sens wana to traité bon na nuance wana qu'est-ce que fait tous les cannabis OK aza bon oui aza bon mais na nuance wana olobelaki wana pour le concert kaka te ngazo ba pona yo etake musicien par rapport à ndenge maramongo esengi la fois ezali là otuna Didier Romario olobaki nanga boye voilà soki on a organisé concert mo boye na pour 5 musiciens voilà o baza bon bakoki ko beta ngana biso bon wana surtout nto banda ko décortiquer yango ki bon wana na tel si ba bon ngapi naza na koza bon peut-être en interprétation mais naza nga bon na musique na ngati na ba chant na bonté l'autre cause la bon na ba chant na emoko mais l'interprétation azana est bonté voilà toujours se comprendre nuance yango yango na zolobela yo lobela ndenge ba sens wana donc ba différence ezali ya komaka bon tango ba chelele msu banzembo ya portugais nda yemba ngo moi bien ya komaka bon so ba loye lamba bina ya pepe calé moni bina ya pepe calé mais lem so bo lumbu ya chana yemoko so ba bimission boy buzo ba osepla nango te do bata bon pe bazali racine akoma bon tango asala lem so ba blo ne moko boy na sens na ba nuance wana c'est peu ça mais racine bon na ba on a nuance c'est-à-dire interprétation mamuna yemo obuka na te papa so che guitare o che piano wana na mando yemba na oyemba so binanga papa tikala na improvisation na tika improvisation ça pina boulot na linga musala musique makasi na ou improviser bien va changer les biso photo OK na ito ke na ninga tendance no ya bon parce que na mona ndeta katsa bon wana moi musu c'est na katsi wana faut ça peut batu bien na expliquer que déjà ba critère qui bon ba différence non pardon te o expliquer na sima ba caméra na ligne de expliquer biso pena na pour batu musu pour comprendre pour batu bota biso pour comprendre merci Janely Mbemba moto moyembi oui Jene mais pour nous jouer to beta ndule na biso na yebi que Janely Mbemba a ko interpréter na bien il danse aussi bien Olobi a ko interpréter na bien a wemba interprétation na yemba ngo bien a bien yende obaki yi feria biso to yebi yebi na mingi akina ne pe banze musu mais feria ngola plus azana ba complet belé ya feria héritage à feria bilamba feria mingi Janely Mbemba so bolongoli ki feria donc imobulu quoi so bolongoli ki feria okute pe lem suna bilamba na ya ba faire casser mo emba ga okute pe na bilamba toujours gars est bon si
Nde na biso na niaso yo lo baki wana. Ozongi so na niaso yo de melika maniasi boende ni leader. Na bitolo ko na biso niasi wana. Bon. Ah? Bon. Parce que bon yo moko seki susu. Ah. C'est pour eux autres nga mais mana ba polémique. Non. Et la polémique était Janeli Mbemba. Donc tous le na plateau à biso et au salara batu bien. Bacheli biso nani Ali Jabir Mamba. Ali Jabir Mamba. So na ko juger Ali Jabir Mamba depuis naibie Angola. Beaucoup plus na sepela en étant un nzembone moko. A bon côté nzembone moko. A interpréter un peu bien mais mieux mingi na côté nzembone. A nzembone mo imba yo 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 yo. Na sepela no makasi. Côté nzembone mo bon. Bon. Côté interprétation de a interpréter ka men de nebisio so nga fona côté yi. Nazo sepela ni beaucoup plus côté. Na yoka nzembone wana. Na yoka ngwe sepeli sanga. Na mona nga imba ngo bien, très bien. Par rapport so nga interpréter. Na so babi nga Racine ozo ali jabi côté interprétation ngo ba teni nga poni côté ba chana. Yala ala ta kazaka ya nani mingi l'interprétation. Jabi na yoka ba binga ke JB. Na yoka rabatu. Yomo yoka yeno interprétation. Nga na yoka ande ba binga ke JB par rapport même sous santé, teinture, bogard, peut-être dans ma sens soin. Nga na joué na joué na casquette JBT. Moi na bilamba JBT. Batunde balo babongo. Na ka batu ye JB. Sans soin. Mais na yembeli par rapport. Te na yembeli aljabi JBT atamuke JBT. Aljabi azan bakay. Na ebite miseni no ye ayoka mingi idol ni zanal même. Aljabi JBT côté mamba yemba JBT ça ba ligne na ye yemba bien ba tunde ba benga ke JB par rapport à aspect peut-être nem sonde na peut-être teinture mais ba comme ça mukulu ya Luanda ouais ndé na yoka pa bato moi je confirme pas ça. Très bien. Alors Tripasson leader à Luanda. Tripasson leader à Luanda azana nzimboni moko ya papina komyo banga ye amenina nanga nini amami ambassadeur na reketa nzemo ba salon promotion te nzemo ne son ami la juger trip a beaucoup plus écoute d'interprétation na côté te na sepela rané peut-être en babilo na sala ba Tripasson babilo na imoko en tout cas ça va. Après bon chanteur? Ben oui oui il va bien. Ouais, bah bien. Très bien. Très bien. Il y a un leader na bino tout hein. Wana OK non na nga polémique mais nenga polémique té mais yemo za ina plateau par le bimamba bongo. Ça n'engage de lui. OK. Oui. Yoza sko Racine na bango. Donc nde poche nde obi o pesinga pe ida bien na oza pe na zapi Racine na bango. Effectivement na golo ba pe bongo. Son ami na mi lobela na zapi na Racine na bango, c'est voilà. Comme si c'est ça vrai. Alors, Oeza, avant-dernière photo, Junior Fila. Voilà, Junior Fila est là. Junior Fila, comment est-ce que tu traites Junior Fila? Côté chanter, t'as qu'un musicien. Junior Fila, bon. Junior Fila, na seplarane na complet à Pépé Calé. Na seplarane na complet na lata à Pépé Calé. Et na moni pazola ta sous mikolo a comme meka kola ta sous lamba kofi. Bien, donc c'est un peu ça. C'est pour l'année va complet na wana. Beaucoup plus de lamba za na mingiza ki Pépé Calé na kofi. Mais na mikolo na moni dirait akumula ta sous lamba kofi. Chacho. Aleka pe na quartier latin. En tout cas na zata na information ni mon côté na ninga vini ya Kinshasa. Na zata na information te. Wana na za ile na ko témoigner te wana. Junior Fila, bon chanteur. Dès na ebisoton na ba bilamba ni wana c'est bon. Parce que so longo lié qui kofi to qui Pépé Calé. Fouter. Na yoga été na 100 bilamba wana. Nga partout na yoga na bilamba wana. Attends une improvisation. Na yoka ina nuti na yoka na bilamba wana nde. Nga na sepele ni na bateni wana. Ma bateni wana ndi yango sepeli sanga. Mais 100 bilamba na zo attente na yoka. Mukono yoka ndi na juger.
Ce qui pour na bilamba na tangelo azola tango ezo bongise. Et bongise. Très bien. Rapidement, dernière photo nanga eza ya Ketimba. N'était sur Régie Baza sur la photo msusuana. Voilà, Ketimba. Ketimba. Ah, mon général. Mon général de Fao. Voilà. C'est bon chanteur. Des fois Azwaka ese gaza bon. Lobby. Des fois Azwaka ese gaza bon. Oui. Comment pour yo karaït? On a le but. Des fois Azwaka est déjà. C'est gaza bon. Ketimba bon chanteur. Ouais, toujours on a ma casquette, on surtout on a regardé la pem 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 pem. Na bilele wana evina biso mangwana en tout cas et bon ça frère. Et bon ça kae na pena mo ba bilamba musupa la taka. Na mioka na meka mon epina bilamba ni moko bon. C'est comme si bilamba ndé ya défendre bon ça kae mingi na ba fina biso mangwana. OK. Très bien. Je pense qu'on a fini avec des photos. Est-ce que vous avez besoin de vous avez un problème ni na double CD? Double CD? Pour un frère, sans problème. Dès qu'il y a un plateau, il y a n'importe quoi. Il y a un sentiment. Ah bon? Il y a un moyen de faire na TV5. Au lobby? Il y a un moyen de faire na TV5. Parce que, à mon avis, bon, moi, na santa ka monde mo na mona ke bona ndekwazo luka moyeni ni il pas ça moi fantard na ibsa batu ngana lika kuna TV5 wana na s'engager lui mais ngaba TV5 wana beta lisolo nga na Luanda bango batu beli bango to bayebi na nenga mabena linga ko tout à tout le tempo et comme que moni yazo laksani mais fuka nga mo bena mi lobela na yebiti racine a défendre moi limbata mangala na nenga mboka basa bazara ba ignorant point ba budanga kana sant na ninga motea mabe double C na kuta azara dia na mboko bande ko tu belebele ba boyanga na basisi wana bazita kuta ba na mboko na yoka zo ba TV simbo ngana le kana ba ils comme ça TV simbo neti lo mo boy ni toni chaîne à guerre bon tu zo les gars ba ta le peu partout dans le monde c'est ba Portugal ba Mozambique nga batemisa nga na banzela na ba malangi ba wambo. Moi je suis pas mission mon communautaire non bo traiter nga ka su bongoti nga pina na tele mangaboye mutu e fulano si on sunda il faut c'est nous c'est que t'as fait merci na le but que na l'équipe bato mais je fais aussi na ça rabe fort tant mon nga to c'est fort né yo ko legate na ba plateau pour minimiser ngo nga kutu yo kutu nani osala ki nini. Moi, je suis Racine Sunda. J'ai fait mes efforts comme Racine, comme Mississa. Ni na sima ya vie mon fulano, ni na sima vie wera ceux qui vie JB ceux qui nante Racine Sunda. Ce qui a kené on a concept qui a ndeti ya end par rapport à ningi yozuila kiango. Siko yé tango otala yo. Oye bisenine. Te, on sina solane ko na ses frères osaki mabe. Merci mes abos façon lobela likamba ngane na to solane bongote ba organiser makambo na bango ayibisinga mes frères ndenga na koma vision na ba boye la kokango suti na bima mingi victime moni mutu mususu ah ya festival la bien ça on a festival na o participer na organiser festival lisolango ezaki ya OK lisolo oyo ngana yebi yango ya ndeko na nga pichu de guerre na pesi mbote papa yoyo yenda betela nga lisolo tanga betelinga Racine demo ko zala boy ngana tanisa ke to zana ngola il faut to sel to marcher les boy il faut to bimzwa pe mo ndeko mo za na moi succès na ngola to tche bango pe na moi fiche to me mango bien to organiser ngo bien po ndenga na kina ko beta musique côté wana na mona ndé mambo marcha biso pe to zana ngola ti papa pourquoi pas sur to ça à 90% to ça à 40% ndé to mona la kuna to sel ngo bongo ndé na mona par après ndeko nanga seda abisingate idango kute utakaso ipananga biso boye Blaise Kaba mto sabo na pesi mboti Blaise Kaba kutu azongisi bakati ba réunion na yate mo comme sumna yamba tilanga ba majalelo na telemela bon na biso frère nga makambo yo soki na mona sérieux pinze zate na koma obanga posuka nango nga kam na mamade ba traiter ki orgueil ba traiter nga loko orgueil oh na boya ninga be na obondela na biso frère chana za libanda mais na opesa ba idée na pesa pe ba idée musu ba sali lango
bien que neti te mais ba pesa ba idée nazaki surpris na mona o racine lobby ngala les gars ba TV na lobby le coin na monoko nanga et puis matin ezaki façon na comprendre que ezaki façon alingaki il pas s'inventer na muke quoi double CD il pas les gars TV tika no kana lamba ona ya kidakumudo yemba fukana oui ngala oboya ngote na sima dakumuda linda wakafu no biso bani matin na ba yiba cri wana ba danser pas na biso na monga fula bana nga fani ba yebi mambo na oloba double CD yebi ba musicien ba regarder bazo ya ba rap na biso na mouvement comme on keku kelele ba danser wana to uta na ngobo to yiba on pas rafa mon seki vina biso na Brazzaville donc na bina na danser wana danger donc réponse oyo ils en a contre esprit te non ezaka yo mtu la musinga lisolongo voilà alobela ki ngwazi kapena répondre kaka on a mabete kwana za frère nanga très bien et puis mamba lo ba amour ngana za la wana déjà c'est un frère malgré le longa kesa pena mfumu kimbangu frère non ça na ente ngama mamba okamba kanda wana ngate. Voilà. Merci leader to qui l'absolu dans souka parce que ba or signaler biso na biga ni TV Zara radio TV Zara mwangonga isali biso ko bisinga makamba batu mingi bisinga bina mukie mamu na ngamu kasima muna yo monde ce que to kota poto chiter na biso déjà pour ça rappeler bien ndeni sikoyo évolution est-ce que yo pose un groupe parce que ba comment remarquer ba comment réclamer trop pas ba fan na bino ba to ba lingara bino bozana bino nyonso presque bino nyonso ba musicien mboka o de même personne o ba betela ba accompagner bino na sima kaka bangon ba betela fila bangon ba betela na ba betela cage kaka bangon ba betela nani est-ce que yo za un orchestre alors la lunette na répondre ba tout bien et puis ba tout ba comprendre on a beto longo na conception ya RDC voilà to en Angola premièrement même ba mission yo bien wana ina défendre na biso d'accord nde bato ba yaka na conception na répondre ba fanatique là so bande ko belé ba leka ka ba tatona na koloba bande ko na ba mission ba za na ba réponse au pesa par rapport à ba question kitoko mboko tout ça même ba petit so ba gérer le son ba fil du zoua matière damage ozo yo ka matière damage hein asa vedette na bango aw mais nazo informer OK azana banda fixe penzati bon même longueur monsieur bete la ke piano et longueur monsieur compagnon non pour portugais awa esa nini awa esa na banda oyo basala banda on ezoko pour exemple banda Maravilha banda Movimento banda FM et banda ya compagnie avant même babiso boke obeta okutana Mathias Dama ye pas ko accompagner sur na banda wana oui baza pe na ba mission na bango ba mesana souvent ta beta ba show ba on ba beta la mingi comment ça tu forme ni banda na ye mais en réalité ka ba musicien wana okute pe na sima poto portugais OK okute pe na sima ya fil du zobo okumkonso so leader ngana compagnie fula net ba petit so ba Congo bango tuna yebi bango ba compagnie ya mutu moko te comment si ko bino bolinga ko juger ko la tsabiso kam likambo wana kio bozanga na orchestre oui tozali na ba orchestre mais vu condition ya mboka yo ko maintenir orchestre bana batu batika la ka ya yo ou sans salaire futa bango te yo mozo gagner pe muke ceux qui coûtent au bazo na tangelo bazana ba possibilité bazana ba orchestre te boni boluka racine sunda dans un orchestre si ngaza ki na orchestre chef d'orchestre ledu de petit na fogo azo compagnie batuli fogo na zwe mona muke bango tu bayebi ngaza ki na orchestre oui mais na koka ko maintenir yango titi tel que tant on est ko comme na vision na makambo na mo sala le komelanga moi passe pona lo bakina za na banda soki na ina beta na ndenge ya boy musique ngo beta ngande to sala kaka na uchalo na soki na nini au mona banda na complet o ba yebi répertoire racine sans répétition so na biki na bengi fulano to beta ndule sans rep oui bazali mais batongo pe emo bazana janeli emo bazana nanyo vu que musique ngo rendement zapenza te oyo ko kangela banda voilà à l'époque na ko ba orchestre ezaki ba esthétique palanka na okaka ba osaka musica ba vena biso ndona imbazaki na ba possibilité avant ça ba musicien na futa bango la musu balala kawana mais nous on débris tout ce débris ba vie comment ba tout faut pas comprendre so bolingi to za na ba orchestre bo sala biso pe ba comité bande ba so préférence à la basala soki les amis de Nanyo ya Kishasa les amis soki ya Nanyo ya kuna yebi atabinoti voilà racine on la na yo la mukana ça pe ba réunion beaucoup te ba dimanche
sans coup de l'aime soutenir ba faut pas betteler du solo coup tout pas yeba ki boza réunion bozo forcer nanu sur les amis de nanu faut pas bobenga soki directeur soki nani opo ayebisa président yeba ki boza réunion mais bola la na Racine bola la na Tripa bola la na Jabir soki matanga to kutana ensemble to kaboli kwanga to kaboli fufu mais so ba mino selanga oza les amis nanga olingate les amis non y a pas maboni oza les amis te bozo lingana za orchestre na ba moyen ni na bureau ni na comité ni na producteur ni nangola na musique na pseudo beta. Ça dit réalité on a yo jugeant comme ni complexe trop dire trop le bon trop bien en nini que artiste mo baza na etom sous tagi ça évolue na ça mais ba groupe ya WhatsApp ba ça rapide ba réunion au monde appelé barbecue pe donc ba mbongo pe kufi pe ya ebele ba million pe pour ba organiser barbecue na compte artiste mo quelque chose à libanda alors que ba artiste pe baza na katamboka nakolo banini onyonga pe pour nango ha nakolo bani ouais konyonga à l'époque na mana onyonga tant na zeno ka trop na makam na biso OK lelo na comprendre ngo eza normal na za façon na jijango na dévoler très bien eza ka mamba posa bango posa na bango baza na posa ya ko tombola ba mission te baza na posa placement ezo chola mission mo ka bimi azo pela ba ye wana posa na bango wana mais ça pe na bateau yo ba posa ba mission o ba tomba mi lelo baza pe na bateau ba ki na posa o tombola bango très bien baleki na biso babina file auti bapesi na biso masa na biso fabrigas lelo atomba minga seri moko nazoyoka nzembo ya nani oyo Ibrator nayo obi baro na noyoki nango mingi nanoyoka yango mepa kadima bazo impose yo na oyoka yango kito mata bimo ozomona baza trop fan na ye ofandi boye kokende te soki nini nzembo moko boye donc na baba mosusu ezobeta nano te mais tellement avec na 2-3 membres camarades numéro ya matete bazaki ya ba camarades donc bazaka ba camarades ya fulanu ba ya revendre la wana ba tcha misiki na bango ya nyonso wana chango kaka et c'est puis okombi koyoka comme exemple sirimoko nazoka nzemoko allo mon téléphone son je moi utarapoto borasa bo et nzemoko mais le quoi ezaki na publicité ezaki nini promotion ça mais to yaki obligé to yokango oh bébé rico bébé chanda amarka époque na ye pour promotion donc monsieur abimana moyen pénétrer le réalité musique ça faut moyen ça là moyen zati tout ça na ba na ko ba complexité mais tout ça na bato bazana pour ça des bisoté normal ba arki ba na ba États-Unis ba pe ba fanatique mais façon ndenge biso bande kona soupe na to memela ngope quelque part et puis ça rapide mon ndenge mo boye mon ndenge mo so bolbi que non pour ba bazana ba nzembo tout ça ba nzembo. Très bien. Alors, merci, leader Racine Tsunda. Donc, nous arrivons déjà à la fin. Ndenge ba signaler na pa bandeko ya régie. Calendrier na yo eza ndenge nini. Anezo keda na suka to zela nini ya sika et pa ya Racine Tsunda. Nde to lo ba toujours to tel ratata mo qu'il peut me mettre à temps. Voilà. Tu as fait un nez au je crois que peut-être il faut encore réaliser clip mon soki tata sepeli. Je rappelle si permission. On a encore réalisé quelques clips, il y a Banzembo en Abissio. Et à part ça, bon, nous avons des surprises, les alliés, ils en ont un secret quoi. Banan Bagozo, Bambote, Bazo chance sur Bambote, oh, le vin à Libanga, va dédicace quoi. Tout précisément, donc. Non, on a Chantal Manit, on a ya chéri, c'est un Chantal Manit, on a appelé collègue Nabino, chroniqueuse. Il y a en Suisse, gros bisous, on a un découpena. Petit frère Yannick Makela, Jean Pati, la Pessi Bambote, mi affiliade à Pamela Bandengo, joyeux anniversaire, na mona ki auto fêté. Blandine Ngonda na Brésil, ingénieur Nzoko éléphant, ça dit on a bras, donc bras de pena. Bazama mingi, Michael, Bambote na bino, et non pe ça fait nanga vraiment bolimbisi venanga staff na biso kokote reza awa, jise awa na face transitoire. Il y a fait un biso Barbosa na kota peine. Vraiment staff mon cadre mon kitoko. Pourquoi pas Nicole Ndala, Fatou Boavida Junior Amorim, inspecteur à fonction mondiale, Bazam Belé vraiment. Voilà, très bien, Baza Belé leader, on a bien sauce prochainement. On est deuxième partie, il y a émission Ezali. Vous avez déjà bâché à l'émission, l'émission tout ça les a bâché à l'émission, moi bon était si là.
Normalement. Mais tu es obligé qu'à photo kata pour Nathan. Pour Nathan. Moi je préfère Mgobeng Sanga Funa Mbappé trop. To Mbappé nande trop to soro mamba producteur si. Producteur oui. Naza Mbappé là le maintenant. Merci pour nous répondre à l'invitation à Bisso. Donc, c'est un plaisir pour nous respecter. Rendez-vous. Alors, nous sommes à la fin et Tozalaki na leader Racine Sunda. Voilà, merci Nebo Sepelaki. Merci pour nos commentaires na bino. Merci pour nos nyonso bozo sala. Pour Awabiso qui est toujours bien. Merci à Patoukia Malimera à Lemba. Merci à Yarobi Visor Aigle. On a un sponsor na biso Robi Visor. Merci pour nos accessoires nyonso ya téléphone comme on a congolaise. Dans la maison Robi Visor, on a servir le lengue longo bani. Voilà. Merci bongo lisusu na parlo du Santouche les guerriers et na pesi babi dédicace nanga à Ben Willy les Gabonais les seuls fantômes qui sourient. On finit l'émission d'aujourd'hui, on se retrouve à la prochaine. Ciao.